Ma personnalité. Mbote na bino nyonso ba abonné à la personnalité TV ou bopesa kabiso confiance oyo bomesana ko pesa biso confiance vraiment topesi bino bambote ya trop bambote ya trop tolobi bozala branché collé scotché na kati ya la personnalité TV ti en tout cas mosala ebandi kaka ndenge tomesana kosala mosala tobi la personnalité TV toza toujours likolo donc bobo ya bosambwa babibiso toza toujours number 1 donc okita omata soroboy osali yayo omokili pour que otia bisoti donc tolobi bozala branché bozala collé bozala scotché mosala ebandi na kati toujours ya mpasa précisément na kati ya terre jaune toza wana na bino mosala ebandi. Tozo continuer toza na kati toujours ya terre jaune bomoni bino moko na nsima na nga eza macadam na nsima na nga eza macadam donc toza no loin na macadam toza na 3e position na macadam na place oyo toye kolakisa bino il mange na kati ya terre jaune donc macadam ya terre jaune yango wana ezomonana donc biso toza juste awa nde tobi 3e position okonte lopango ya liboso ya mibale ya misato nde eza awa bomoni environnement nango ndenge ezali baparcelle eza clôture ezali très bien bato bazotonga bato bazosomba bazocontinue donc na mama avenue bomoni bamapango tolakisi bino toza juste awa yango ezali esika lopango ebandi lopango ezomesure 20 mètres sur 20 cour ezali mai ezali tozotambola mpona olakisa bino tozotambola ezomesure 20 mètres donc esika oyo tozalaki wana ti esika tozokoma eza 20 mètres esika mpe oyo tokotelema wana ti bisika tokokota eza mpe 20 mètres donc ezali 20 mètres carrés ezali non clôturé mais eza na ndako ya bien oyo bozomona ezali 2 chambres salon na cuisine na kati tozopusana moni bino moko tozomona avenia monene donc motuka eza na facilité ya kokoma esika oyo na pete nyonso donc tokomi awa eza limite epesi biso 20 mètres place oyo epesi biso 20 mètres tokota mpe na boye epesi biso 20 mètres wana environnement bomoni ndenge ezali eza balabala monene esika wapi motuka eza na facilité ya kokoma ezali mobimba eza lopango mobimba nde tobi ezali non clôturé eza lopango ya mobimba donc tozokota mpenza tokotelaka juste esika oyo na telemi po esika epesi biso 20 mètres tozokota po tolakisa bino tozokota donc esika oyo na telemaki ti esika oyo tozokende yango epesi biso 20 mètres eza na ndako oyo bomoni wana nde tobi eza ndako ya 2 chambres salon na cuisine tozopusana po tolakisa bino esika yango esukeli eza mètre na yango donc ezali 20 mètres carrés 20 mètres sur 20 ezali na 3e position na macadam tozotambola na 3e position na macadam
Nandako bomoni. Nandako bomoni voisin ye wana kuna. Donc voisin zomona na pe na facilité. Donc asuki awa. Suki awa. Oh, ezali limite. Isika lupango esuki epesi biso 20 mètres. Donc ezali 20 mètres carrés na ndako bomoni monene. Eza ndako il y a 2 chambres, salon na cuisine. Ndako 2 chambres, salon na cuisine. Donc lupango eza un espace okoki mpe kotonga lisusu. Koki kotonga, koki komatisa. Donc oza na facilité ya kotonga. Topé ya kobakisa bandako, ya clôturer, ya kotonga. En tout cas ndenge nyonso oyo okolingela ozali na facilité ya kosala mosala oyo lingi na kati ya lupango. Donc awa babandi yango na 40 000 à discuter. Nandako obomoni il y a 2 chambres et salon na cuisine. Bazali na 3e position na makadam. Car ndenge tolobaka bon esika soki makadam na nokoti te ezala na prix mosusu. Soki pe courant na nokoti te ezala na prix mosusu. Mais soki courant makadam ekoti et surtout bato bazali pene tomonaka que ekendaka toujours moins likolo nde balobi 40 000 à discuter na ndako oyo na lupango na ndako. Lupango na ndako. Ndako il y a 2 chambres et salon na cuisine. 2 chambres salon na cuisine. Na lupango il y a 20 mètres sur 20 de bâti yango 40 000 à discuter. Balobi 40 000 à discuter kaka ndenge bomoni. Donc biso toye toujours kolakisa bino ndenge bomesana tolobi zala branche, zala kolo, zala scotch, biso tous ensemble na bino. Tobandi musana biso toza na kati ya mpasa précisément na terre jaune. Donc na sima nanga boye eza na makadam ya terre jaune. Donc toza non loin soki okiti na mutuka osala moins de 10 minutes na nzela oyo pour que okoma place oyo tozali place oyo tozali. Donc soko pusani tina mwa liboso lokwa mwa mapango kaka ndenge to nzela eza mwa muke mwa bomona penze eza te ma soki nzela ezaki monene bolinge bomona vraiment makadam ya terre jaune ndenge mituka ezoleka ba moto ezoleka. Donc place environnement nango yango oyo bomoni webi bino moko mpasa webi bino moko terre jaune. Donc makadam si ekota courant ezali mai ezali on eza bandako oyo bato bazofanda malgré ça bandako moko non clôturé mais bandako ezali bato bazokoba toujours peu kotonga bato bazotonga penza ndenge kara ekoma nango osombi obongisi otongi en tout cas mosala ezosalema kitoko bato bazotonga penza ba place nyonso oyo tozokota bato bazali kotonga. Donc esika oyo toye nasiro bosepela koyeba prix nango parce que eza na prix moko vraiment abordable. Eza na prix moko abordable oyo bino nyonso bokosepela penza kopusana kobeta masolo. Donc esika oyo na telemi eza limite esika lopango ebandi yango ezo mesurer 20 mètres carrés. Donc 20 sur 20. Eza 20 mètres sur 20 de tolobara 20 mètres carrés. Esika oyo na telemi tozopusana donc oyo eza ba voisin moni bino moko ndako yango emati déjà donc etikali et ba fenêtre karabatia ba crépissé et puis ici là esika oyo na telemi wana ti esika oyo tokokoma epesa biso 20 mètres. Donc eza terrain vide ezaki na ndako ndako ezaki
penza déjà pas achevé mais babuki yango babuki ndako nde etikali nango terrain vide de etikali terrain vide ndo yango bazosala nini bazali koteka donc tozotambola ndako mpe ekomaki vraiment likolo ndako ezalaki likolo ya ndako bato bandaki kofanda mais avec le temps ntango balongwe na bango batie yango avant bomoni ndenge babuki mpenza donc babuki yango emonana ke bango moko babuki yango etikali sikoyo terrain vide tozotambola nde tobi tozali non loin na makadam ya terre jaune courant ezali mai ezali donc ti bisika oyo na kokoma ekopesa biso 20 mètres donc nzete oyo aza na kati donc toye kosuka juste awa nde apesi biso 20 mètres nambo epesi biso longueur naza 20 mètres largeur na ye mpe azali 20 mètres omoni donc ezali terrain vide eza terrain vide ezalaki na ndako me ndako babuki yango donc bakitisi yango etikali terrain vide nzete oyo eza na kati donc aveni yango oyo nzete eza na kati ya lopango aveni yango wana tozali juste awa nde tobepesi biso 20 mètres tozotambola na sur prix na yango tokobeta mape masolo ndenge topesa no balimite tozotambola eza mpenza terrain vide bomoni ndako ezalaki donc ndako ezalaki ya 2 chambres salon ndako ezalaki ya 2 chambres salon ma babuki yango bakitisi yango etikali vide ndenge bozomona karaboye tozokoma tokomi awa eza limite place oyo eza limite ya biso na bavoisin tozokita donc ezomesure 20 mètres sur 20 moni kati na yango ndenge ezali terrain vide tozotambola tobindako oyo babuki yango kobuka ezalaki na ndako mpenza deja ezalaki na ndako ma babuki ndako yango etikali terrain vide toye koya ti tozokoma ti na limite na yango ezali awa limite na awa quelque part awa donc limite na yaza wana ozocontinue na ngambo kuna ezali bavoisin yaza terrain vide donc na terrain vide oyo ndenge tobi azomesure 20 mètres carrés to 20 mètres sur 20 na terrain vide oyo batie ye 15 000 à discuter babi 15 000 à discuter 15 000 à débattre quoi 15 000 à débattre babi pusana ya kobeta masolo bayebisi biso suka na bango eza 13 000 na biso tobi balobi 15 000 yaka kobeta masolo nzeto pe avocat eza na kati babi ya kobeta masolo kaka ndenge ezalaka na yango na kati ya la personnalité TV balobi 15 000 à discuter 15 000 à discuter
ya kobeta masolo. En tout cas biso tozozela bino ndenge tomesana kozela bino na kati ya la personnalité TV balobi 15000 à discuter. Babeza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Lopango izo mesure 20 mètres sur 20. Do ezali terrain vide. Eza terrain vide vraiment, eza terrain vide ya monene. Eza lopango ya mobimba. Eza lopango ya mobimba ndenge bozomona. Eza lopango ya mobimba. Donc courant ezali, mai pe ezali. Babi 15000 à débattre 15000 oye kobeta lisolo na moteki. Donc oye kobeta lisolo na moteki biso tozozela bino toujours maboko kofungwama. Donc courant ezali, courant prépayé, mai ezali, ba mai ba forage ezali. Donc biso tozobenga bino kaka ndenge tomesana kobenga bino bomoni bato bazotonga penza bazotonga ezali terrain vide oyo ezo mesurer 20 mètres sur 20. Tobengi bino tolobi bozala branché collé scotché sur la personnalité TV po bozwa babiloko na bino obolingaka. Tozo continuer mosala na biso na kati toujours ya mpasa ndenge tomesana kosala eti na ti nde tobaka biso toza sans frontière. Donc tozosala mosala na biso ozomona environnement na ndenge eza leleli toza toujours na mpasa précisément na terre jaune. Donc ba voisin bazali eza ba place oyo courant ezalaka mai ezalaka. Donc nyonso ezali boyebi bino moko bomoni ndenge ezali avenue yango wana eza na avenue monene omutuka eza na facilité ya kokoma na kati ya lopango mutuka eza na facilité ya kokoma bomoni ndenge lopango ezaleleli ndenge avenue plutôt ezaleleli. Donc sika ona telemi eza juste limite c'est eza mur ya ba voisin. Donc lopango eza mobimba eza 20 mètres sur 20. Ma bazo diviser ngo en deux parties bazoteka 10 mètres sur 20 tozo pusana pona kolakisa bino lopango tobieza lopango mobimba tozo pusana tozotambola tozopusana tozotambola. Donc tolakisa bino lopango mobimba na ndenga libanda maintenant tokota na kati tolakisa bino comment ezali kokabwana. Comment ezali kokabwana bazokabola ngo ndenge nini po bokabola yango katikati. Bokabola yango katikati yango tozotambola po tolakisa bino libanda nango ezali 20 mètres. Donc tozokoma mati bisika yango esukeli par après tolakisa bino limite na yango ezali ndenge nini. Donc limite na ye aye kosuka juste awa eza 20 mètres sur 20. Maintenant tokota na kati on ezali bandako ba voisin tokota na kati tokota na kati bomona nde tolakisa bino sika oyo ezali du visé sika oyo bazali kokabula. Do ba voisin bangwana bazali tozokota déjà na kati bokoba kozala toujours branché collé scotché na ndenge bomesana kozala. Na libanda tolakisa bino lopango eza mobimba eza 20 sur 20. Mais sika o na telemi ezo diviser sika o ezali limite o bazali kokabola na boye eza 10 mètres na droite na ngabo eza 10 mètres na gauche na ngape boye eza 10 mètres. Donc 10 mètres keti nandaku ba mira ba voisin nde ikaboli. Maintenant baoteka côté oyo eza vide. Donc côté on a telemi awa ti tozo pusana esika mir ezali. Donc côté on a telemi awa tokoma ti kuna na suka na mir wana nde ekopesa biso du mètre eza terrain vide eza na banzeta manga o bomoni eza na kati na likemba o pe
ezali na kati do eza terrain vide eza terrain vide eza na banzete kaka eza banzete manga na nzete ya likemba do eza terrain vide place oyo na telemi nde ezali limite esika bazali kobandela koteka donc ezali vraiment terrain vide ya 10 mètres sur 20 do esika oyo na telemi nde na bio ezali limite kota ndako oyo ezotikala koto oyo ezokende eza mopandi oyo ezali vide donc tozotambola bandawa ti esika oyo nakoma epesi biso 10 mètres donc mur ya bavoisin nde motu esepare biso donc na boye epesi biso 10 mètres tozotambola tozali juste place oyo na mur oyo nde yango ekaboli biso na bavoisin epesi biso 10 mètres donc 10 mètres na ye aza vide 10 mètres na ye aza vide maintenant soki tozongi mpe kaka donc so tozi na mur wana ya bavoisin tokóma ti na balabala esika oyo tozalaki oyo tobandelaki epesi biso 20 mètres dans le pan aux mesuré 10 mètres sur 20 mais 10 mètres sur 20 eza terrain vide 10 mètres sur 20 eza terrain vide nde batie yango 10 000 à débattre ezali 10 mètres sur 20 mobimba naza 20 mètres mais baoteka partie vide wana ye nde azali 10 mètres sur 20 donc ti na coin ya mur nde apesi biso 20 mètres ti na coin wana nde apesi biso 20 mètres abi 20 mètres sur 10 mètres sur 20 donc 10 mètres sur 20 nde batie ye 10 000 à discuter lopango ya ndambo donc mobimba naza 20 sur 20 katikati na ye azali 10 mètres sur 20 côté ya vide nde batie yango 10 000 à discuter babi ya kobeta toujours masolo ya kobeta masolo biso tozelaka bino na kati ya la personnalité TV bosala ndenge tosalaka en tout cas donc bobeta masolo ndenge tobaka on est ensemble beta lisolo babi ya kobeta lisolo yaka wela babi 10 000 à discuter 10 000 à discuter en tout cas tozobenga bino ndenge tomesana kobenga bino tobi bozala toujours présent bozala toujours collé scotché na biso longo pour que boko bakozwa barasti ya programme na kati ya la personnalité TV. Tozo continuer toujours na kati ya passa na terre jaune donc place où moni na telemi eza limite escalopango bandi ezo mesurer 15 mètres sur 20 eza na ndako bomoni wana eza 15 mètres sur 20 lesika oyo na telemi awa nde tozotambola lisika oyo na telemi eza limite esika ebandi avenir yango oyo donc courant ezali mai mpe ezali tozotambola nde tobeza 15 mètres sur 20 tozotambola na boye ezali 15 mètres limite na ye aye kosuka awa donc limite ne asuki awa esika oyo na telemi ndapesi biso 15 mètres maintenant na boye apesi biso 20 mètres aza na ndako obomoni oyo eza chambre salon tozokoma mpona kotambola tozopusana nde tobi na boye apesi biso 20 mètres voisin ye wana kuna tozotambola
tozotambola toujours tozokende tozotambola donc tokomi na mwa capacité ya koleka ti kuna na suka mais tozopusana donc lopango esuki ti na nzete wana oyo bomoni nzete ya mbila donc na mire bavoisin esika wana apesi biso 20 mètres tozopusana donc kuna apesi biso 20 mètres wana bomoni voisin azotonga donc nsima aza nsima ndako ezali nsima moni ndenge ezali mopanzi na ye yango oyo ti na suka kuna nde apesi biso 15 mètres esika oyo tobandelelaki na boye eza na ndako oyo bomoni eza baporte mibale ya bachambre salon do azali chambre salon ezomesure 15 mètres sur 20 aza na ndako oyo bomoni donc toza toujours na kati ya mpasa donc courant ezali courant prépayé bamai ezali ya baforage donc bazali non loin na mai ezali toza na facilité ya kopusana donc ya kotia mai ti na kati ya lopango donc awa ndenge bomoneli bango mpe babandi yango na 20 000 à discuter babi babandi yango 20 000 à discuter eza likambo ya mosombi na moteki babi eza 20 000 à discuter na 20 000 à discuter wana babi oyo ya kobeta toujours masolo kaka ndenge ezalaka na kati ya la personnalité TV ma bayebisi biso avec 15 000 ça peut passer ma babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki donc tozobenga bino tobi bozala branché boyebeli. Merci il y a trop na bandeko balandi babone ya la personnalité TV donc merci na bino nyonso obopesa rabiso confiance et puis ata bozaka toujours attaché na kati ya chaîne na bino la personnalité TV en tout cas merci il y a trop na bino nyonso merci na bandeko balandi ya la personnalité TV MBC bazabaka na mo général John Kimbambu merci nayo Arlette Matoko Liswa Nzambe peu merci na mama Doris Lema Fumu na Gaza ya la personnalité TV en tout cas merci na bino nyonso merci na ingénieur Israël Noso Pro azalakana toujours na sima ya caméra tinati pona kozela bino image oyo bomoni mokolo ya lelo na kati ya mpasa na terre jaune ngana bino tokokoba komonana tinati lokola Nzambe azali kokoba kobatela biso. Personnalité